Pour ceux qui ont déni les autres, on a net hier, il faut dire que les la famille, on a pas pasteur. Ah, c'est l'émission. On va attaquer au Pamba, attaquer. Quand dit maintenant, Luka va débattre Yakima. L'homme prudent voit le mal de loin. Nti ya sumukini. Mukili esumuki mabele ya Kongo eza ya kusumuka. Ezopesa nzambe kanda. L'homme prudent voit le mal de loin. Makambo lozo le bezan. Capital surtout, je m'adresse au président de la République. Heureusement que ça chrétien a reçu la décision dans le été. Mais s'il a besoin que va changer Congo, Félix Tshisekedi a droit de signer l'ordonnance de fermer toutes les églises, même aujourd'hui à midi. L'homme prudent voit le mal de loin. Pourquoi tu limites l'élection? Parce que budget à élection, et ça budget mon co, et qu'on aider biso ba entreprise sous se fonctionner. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais c'est quoi Tchangu? Mukule ke bimisa ma président ya mwana Tchangu zatende Martin Fayulu akosa ke mwana Tchangu te akosa pane boulangerie nini ezana Tchangu. L'homme prudent voit le mal de loin. Avani. Tu comprends la tête sur qui tu es place mon aïe to zone aller. Yemoka. Mais yo comment tu vas o dire on dit la vérité na Nicolas Coste. Aïe sabiso. Abia man petit tout monde dans kili. Abomanga. Ali makamandengo wana baloba mote. L'homme prudent voit le mal de loin. Père Cody, père Gérald, Massana Zalaga, enfant intime ya Bassam. Bon, encadré. Bassam, oui, qui va son à la bango. Le là, comme on appelle 50 ans, 52 ans. Oui, qui le là, ça l'a rapide. Oh. L'homme prudent voit le mal de loin. Tant que tu es pas qui m'a bangando, bang crocodile, banine, et ça bana qui m'banse. Ba good father bana kimbanseke na balabala matondo ezatene pona za njilwa nalo bagenjili muteza le premier te kimbatsaka muteza le premier bango te le matchu yango na benga batu suba yuma. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Mbote na bino nyonso partout besoin partout dans le monde dans balandaka tout le la vie. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis na bolingo oyo bopesa biso bolaksa ko kala biso ya ko partager ba vidéo ya tout le la vie ya ko zala toujours na biso ensemble ya ngope et ça la force na biso et ngai je matoko le sénateur à vie de la presse na présentateur pour na bino ekoli parcours mbote na mama Véronique Lendo mbote lisusu na Papi Gento de la vie mon président mon coach mbote lisusu na bandeko na ngani so Patrick Landu de Max Mayas bino nyoso ba mbote na bino merci na ndenge bo salara toujours bolamo et puis bo participera toujours na tout le de la vie. Alors tout ça sur na man maman na ndenge toujours to solo là biso to salara émission tende na bisara bino mais to solo là makambo ko ezaka nyoso de kana moki ya biso to solo là. Alors to kobeta masolo na man maman man boni Kimezali na ngolo ya mvoluzi kimbango kimezali na kombo ya ba envoyé nyonso ya tata mokili ya likolo na se ya nord sud est ouest mais biso topesaka toujours valeur na biso na est po toyeke kona ya est ezali mama kona ya kimbango ya ntongo matondo ya liboso topesi pai na ye. Voilà, merci to bandana so masolo na biso na bossa na bandeko na ngai te ba yamba biso awa agence immobilière moderne de Kinshasa, AMK, la lumière. Donc, agence immobilière moderne de Kinshasa, la lumière Yamboka. Donc, AMK en cycle. Place on a DG Christian, Wondo 5 étoiles et pourquoi pas na Def Gelor qui boum bambo te na bino place Bozali. En tout cas, bon contactera toujours agence Oyonde bon mon sport zoleka. Bo benga vraiment ça na besoin ya service ya marambo banda tout le pango tout ça la bien. Alors man mamona to solo là, ma solo ya mboka na zongi mo mkesima émission to sala ki to mona kitango chef d'état zaki na zaki malade na hôpital kuna na mikili ya poto. Batu mingi basuetaki ke Fachi akufa suite moni bato baloba mingi banet ba bokechu wayambo basuetaki ke akufa mais yo oboyaki président de la République Fachi akufa
pourquoi au boya au télémela libatwa matondo mingi ya liboso biso tozavuma nous sommes des rastaman am rastaman nazo parler toujours trouf nazo parler où ils a vérité voilà nazo parler où ils a injustice contre toza contre injustice toza contre ba système où ba eko aviser na Congo que Congo comme centre ya système lelo yango na tango nyoso bozo tuna biso déjà ma kambuya président de la République ils ont été besoin conception la politique yango tozo déclarer chaque fois biso toza apolitique nous sommes des rastamans boya na biya ya na bino wana te ko rasta za politicien za muta parti intel non na muta parti mongote mais na mboka tovandi comme toza na mokonzi représentant légal na biso ya peuple devant Nzambe ezala mokonzi na bino tête d'affiche oza président de la République naza obligé faut na respecter naza obligé il faut nasambela pona ye naza obligé il faut nasenga longue vie pona ye pour azana ba objectif o ezaki ya osala pona biso ba congolais na moment précis où ils ont proclamé qu'il faut ça l'amour obligé il faut ça l'amour mais avant tout le banon makambo yo nazo dédié émission oyo pas PDG boss de boss et mamila mwana mokongo oyo atongi na kati ya Gombe lelo immeuble moko eza vraiment que ils ont tondi ça vraiment bato lelo oyo toyeba ike moye bamona mwana njila tonga ndako na kati ya Gombe eza te mais tozwi mwana mokongo ya munyanga ngam na lobanga okoma la lar na vie. Ok, au prophétisera pour nous. Na prophétisera pour nous. Aïe bien haut. Et puis à Kabela, quand chaque fois sous tout coup, tu as compris, oh, tant on allait changer la couloir à Zénith, mais ni job on doit bien en vouloir. Pourquoi bien en vouloir? On habite en vouloir à l'art. Ah mais maman God Mobo, c'est que yo un jour, au comme à l'art, ne va vivre vouloir ou bakengo ou adondo banai va comme à l'art maintenant. Na voix Mobo ezaki ya taille commerce. Oui, grand commerçant, aza représentant ya Cogelec na kati ya République démocratique du Congo puis en Afrique centrale. Et on moni tiango toujours en avant PDG boss de boss et Mamila. Puis na pesi mbote lisusu na agence immobilière moderne de Kinshasa AMK na DG 5 étoiles Christian 5 étoiles Wondo na PCDF Gelor Kibumbe bambote sika bazali baibike ba Holanda biso na pesi mbote Nevala Ngindu na pesi mbote na Nono Chaka Mpembele na pesi mbote na Koko Bakemba na pesi mbote na Koko Mpezo Janine na pesi mbote na bakoko nyonso o bazana katia poto bazolanda biso pe bazo soutenir biso esengo mingi ya koloba na bino ete mokili eza na netre na phase biso bato toyebi tina nini Nzambe aponaka mutu d'une manière d'une autre na banzela misusu toyebi pourquoi Félix faut azala na pouvoir pe toyebi pourquoi il faut azala wana quel que soit ba fabriquer quel que soit ce qui ndenge nini mais ezaka ndenge Nzambe atielaka bato oyi bato musu Nzambe akomisa baroi na mokili bakata bato batete pas comme roi mais tosambela bapisom na ye roi David asala ba bêtise ba marque moko donc na bituma za pour bundele pour défendre peuple naé peuple de Dieu mais soukala na comment ina peuple de Dieu c'est quelque part peuple de Dieu ça là a défendre ki ba peuple ya mboka na bango ekolo na bango qui prophétiser que sur asali objectif wana nyonso akoma roi aboma Goliath abunda ba guerre rebelle kwa koma roi mais ba guerre on yuzo mona wana yango kaka Félix azo traverser faut ba la kele liwa faut ba inaye faut ba modirier 5 personnes mais quelque part sous 5 personnes mo baza faut ba sambela zala balinga ka sala objectif mo bien pour na peuple na ye balinga ke marche na ye
échanger pays balinga ke kozwa na ye peuple pali ya kango famille peli ya kango alinga pe ke vie sociale ya ba famille na biso ya batata na biso na misala na bango sani ebonga batu moko su baza basambela po ndenge wana président comme ça batu ndenge wana quelque part eza na batu moko boye o totanga tama bakombo bango pe na posa président kufa mais mutu soka kufi nana otikala likola moninga ne mutu azate yo po kufa mais yo balakeli yo mabete pourquoi il faut que la président mabe kufa en temps moko eza na posa ya objectif ya devise ya IDPC kokisama. Ce qui, par exemple, la majorité a battu Bazomo na mamozo kokisama te baza droit ko revendiquer peut-être c'est ça. Makambo ya revendiquer na mboko ezaka makambo ya eza. Pourtant ozo kamba biso te posa ba besoin na biso tangi wana mingi zo kokisama te le peuple mususu pe baza contre yo, c'est ça. Non, papa. Makambo na biso nyonso na mboko ezo kokisama te ezate pour la président de la République. Bobiso moko nano to bwakango obi peuple eza na racine na bonzambe te emona ka makambo ebele na mokili et souffraka fort parce que bobwaki banzambe ya bakoko na bino boyambi banzambe bakoko misusu. Est-ce que tu comprends que les Congolais vont boire banzamba bakoko là-bas? Bayamba badie de balles. Yango zomona malédiction et gobandana nous na chef de l'État. Pour yépe ayamba les sous banzamba bakoko bapaya. Comment? Mais il est chrétien. Félix assemble à la Philadelphie. Philadelphie ça bonzamba na biso. Pasteur wana philosophie soki ya Philadelphie wana même message wana na kati ya Congo awa soki zongo pa Branham soki pa William Brown soki pa nani aya na wana mboko parce que wana nzambe na biso non pasteur na bino kiziamina oya tei plusieurs années na Congo wana nzambe na biso non. Oh, mususu wana ba betaka ba bachaka na kasho ba bebisa na Joseph Kabila na. Continue plutôt. Continue. Est-ce que wana bonzambe na biso? Oyo mususu wana nani? Soni Kafuta. Ate yakangi batu na kuena yi wana bonzambe na biso. Ba Tambwe Lukoki, ba Baruti. Ba Chapelle de Lushimawa. Batu na bino wana zotanga baba lezi na bino wana poso zocha deni lezi zomona kaka neti yemo faut tia ba lezi baza bele na famille wana ba pasteur ah c'est le mission awa attaquer au pamba ya attaquer ko distraire ngate na luka ba débat na ya kima ya sala ba débat na ba ferré na bata pam pam asala débat na komo mema bible voilà. Ba verset ka kweza na Bible aza la premier pasteur ba otumba na Congo so da wano tanga débat contradictoire et puis na télévision nationale ya mboka bango bazuzwa espace koleka na ba télévision nationale ya mboka pour ba détruire biso contre colère ya nzambe soit disant que ba prophète des nations makamni ya mabe bazo sana mboko bakonzi na biso bazwa orientation ya rediriger mboka bonzambe mutu ezalaka pa baprofete balobeli banzambe bakonzi basali mokonzi asali atambwisi mboka na volonté ya tata mokeli ya likolo na se n'est-ce pas? C'est ça. Siko baprofete yango bimpidique badultère bavioler ma femme d'autrui. Alors pourquoi le gouvernement ko zo solution de mamba pasteur bazo sala bolimbisi pour côté point ouais on a lipi na bolimbisi to garder non continue bolimbisi OK moka nti ya sumukini mukili esumuki mabele ya Kongo eza ya kusumuka ezopesa nzambe kanda parce que bateau bino moyeba ki ke ba yambili lo banzambe ba théologien
oyo balati ba veste bakoma forme moko neti ba ministre na bino wana neti ba président na bino wana ba pasteur na se ya veste wana ntango ifina mene babe na bango bomba maka ekokisa tata molimo santo ano monisa ngo na miso bato oyo bozomona wana eza moke oyo bozomona wana bato wana bazomonisa bino na basi ya bato babolumbu na bango ndenge azolala mwasi ndenge azosala babétise na yo wana ale bino bapeuple bozokontinue kaka kokende mpona nini boza dominer l'esprit du mal banvuta bino bakombola baeglise balokota bamakolo bamapapa na bino bakenda bakotisa ngo na nzungu moko boye mwa okima eza te baregla yango oya kotikaka mabonza chaque jour nzambe asala opesaka motu 1000 francs 365 jours il y en a 3 665 000 francs congolais. Beta so beta l'église on a 20 ans. Obacha mabonza po nzambe. Ezana Esaïe ba bia so nzamba za na liboko muge bima gezo bamba mbongo na bo frande na biso. Ndete tumba ngote ndete sombela ngo ba veste te ndete sombela ngo pe ba be bangombe te ba carte. Mais comme nzamba bimaka na été mutu nyonso atiaka mabonza na ndako ya nzambe ifa tumbaka ngo na porte ya lupango neto na ndako ne na sani ya mbele nzambe nalingaka yo tro na tumbi 10 000 dollars tant voilà milingana ekende wa likolo eke formé nango nuage on esala nini ebeta mbula mbula ekwei nebi tosozo comprendre voilà mbula eboti biloko siko milingana nde ekwesi mbula est-ce que nzambe azo milingana non ekesangana ba nuage eboti na mbula esalika système physique aller retour atome ezokisa négatif na positif tozwa pe mai ya komela soki otie croyance ke 10 000 dollars on atumbi nzambe azwi yango nzambe pas azwi yango mais ozotia croyance okeke pesa ngo pa mutu soit disant que mutu wana sololaka na nzambe mutu akozwa mbongo wana pa mutu wana mais mutu wana akomi na chi akomi na veste akomosoma bamapango elandana po église ekufungwama bato baya tro ozokende kaka kotia yo mutu ozaki diba bato bamona teke moyuma eza kofinga non pour faire éveiller conscience. Salut grand frère Nangale Kasumutu Kiteka. Papa na Gloria. Papa na Jérémie. Papa na Josué. Moubala 5 étoiles. Grand conseiller soit man mamon. Merci na ba conseil na on a très intéressé à Rolo Kaka. Ba conseil na on chaque fois. You meza bo finga ti. You mezo la xake. Bana muso esprit. Na makambo na zolo basiko. Quinois. Brazzavillois et Brazzavilloises. Du nouveau à Kinshasa et en RDC. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. L'agence immobilière moderne de Kinshasa. IMK en sigle. 5 étoiles, Lumière Yamboka. Pour tous vos problèmes de location, vente et achat, maison, parcelles, appartements, concessions, fermes, engins lourds et n'importe quel objet de valeur, contactez le manager intelligent Christian Wondo au plus 243 89 34 00 975 813 16 59 80 90 17 83 699. Agence immobilière moderne de Kinshasa, 5 étoiles Lumière en Mboka. Et vous pouvez sa lumière, éclairage dans le domaine immobilier. Parce que vous doit vivre dans la carte immobilière. Il y a un moment où achat, location, vente, il y a des parcelles, des terrains, des concessions, des fermes. Nous avons la carte discrétion. Donc, nous avons parce que tu protéger les clients. Les clients sont exposés.
bayebika ye koluka eloko balandi ye babotoli ye mbongo balandi ye bakoteli na ndako yango biso na cadre ya modernité tozocouvrir baclient na biso tozoprotéger bango et puis awa okotambola te tout eza sur place donc na téléphone topesa ba offre nyonso na okosa na machine awa na télévision nyonso ozopona sur place na kati ya bureau donc okoti na bureau ba besoin na nyonso omona ngo awa to décider awa soki tobimi to se rendre à la place eloko toponi ezali okoti na mutuka na biso okei na kimia nyonso na esengo nyonso oza protégé et puis biso to na 22 ans de carrière na mosala oyo yango moni sango epanzani mokili mobimba mpona respect ya client. Notre adresse 18 avenue Kamina, quartier 7 Njili. Référence en diagonale du tribunal de grande instance Kinshasa Njili Sainte-Thérèse. Email christianwondo@gmail.com. Makambo le bizarre. Capital surtout, je m'adresse au président de la République. Heureusement que ça chrétien a reçu la décision à l'Obanaïté. Mais s'il a besoin que va changer Congo, Félix Tshisekedi a droit de signer l'ordonnance de fermer toutes les églises, même aujourd'hui à midi. Personne tout le monde est sous soit disant Nzambe. Soit disant na balabala moko 5 églises, 8 églises. Il a droit de dire ça. Soka lobiango te atiki biso kana l'église atiki biso kana ba pasteur o bazo détruire ba famille na biso o bazo détruire ba mabala bato o bazo détruire bénédiction ya pays. Pourtant bino moni se bino mutu bosale la Nzambe na mokino faut bosala makambo Nzambe lingaka tango bosala le contraire Nzambe donc bozo maudire Nzambe koleka même ba politiciens. Maintenant les politiciens ba sepela na bango que peuple na bango ba kosaka bango pour Félix ayebi ke ba pasteur ba kosaka biso bango tu bazo lalisa biso ba réunion sala maguna ba pesa ba pasteur mbongo ba kabula kabila banda kabula mbongo deni les alo bango bo distraire peuple bo faire endormir les peuples diviser les premiers régner kangisa tatane indoki ba famille kabwana oke ba biloko wana soki président na biso Félix ayebi ndenge parce que Félix ayebi que l'église wana ekosana. So pourquoi gouvernement kozwa solution qui na mambo nyonso ezole ba pasteur basali mais gouvernement ezozwa solution te pourquoi gouvernement pour ezwa solution eza pasi parce que président na biso na maza chrétien ya Philadelphie soki akangi église wana pasteur na bango petit wana balakisaki azosala pite na mwasi ya bato Mike Kalamba kotengela ngo bakombo omoni ozomona bato bafimasaka bato yango kasi tangilaka bakombo bato bakomprendre mamo ke yeti azalaka ye te bongo basalaka na coulisse ye kuta azwi mwasi oyo abota deja ya libala oyo bazozwa bajeune fille ya moke ya 14 ans ira déverger ata na voix orale azo déverger na Nice un pasteur Nzambe do fâché na niveau nini bazosangisa na biso ba innocent payer que avancer ndenge o président asala malamu akosala malamu ndenge ni po mutu apesaka makanisa osala malamu eza Nzambe bino basala ya Nzambe soit disant que bino bosololaka na Nzambe bozosala bino mabe moko oyo eza vraiment que Nzambe moya apesa bapoliticien pouvoir ya mayele ya aider peuple na bango ezala te po bapoliticien na mpe baza tu na kati sikoyo ya système wana ya l'église ezocouvrir bango la côté moi vous savez nous yezo ko sala nzamba ko pambola bino moi oeza moi vraiment ya bénédiction na bi bénédiction côté baloba moi de prospérité banda ba bandi te prospérité en janvier novembre et décembre moi ngoleki comme moi de bénédiction va changer terme
Musuba ani épanouissement. Politicien peut qu'on a cessé à côté motion. Oh non, premier ministre fois Longwa. Pour la nini, à Salagi ministre, il faut Longwa, à Salagi boy. Ministre a monique non, bah politicien on baza combien? Baza 500 politiciens. 25 000 pour natika na pouvoir. Bango pe bino kuna bozo sambela, bango kuna bozo kabula banini. Bambonga ba motion na bango. Oh Gentini fois Longwa, Gentini a 4 mois là. Aboua qui n'a parlement pas bien bosso pas Kaboul libango moni ba jonde bazo vivre na mbongo eko bongisa Onatra na mbongo eko zongisa Bata na mbongo eko zongisa Chanik na mbongo eko zongisa Sidérgie de Maluku na mbongo eko zongisa Domaine de Lancele na mbongo eko zongisa Foire na mbongo eko zongisa Jardin zoologie bango ba sakaparanka bango moko po peuple ngo alléluia la lisaï après ba kateli ba pasta ndamu ko ba pasta pe ba sala ba réunion ba kinzo pe ya bango biso ko telema mo buto boma biso ntiki bomi ba bula ba père na biso voilà bomi ba conscience ya bana na bango ba biso ko génération na biso o ba lutala na miso. Mais bateau na ba yebi ko moni biso nde todo lia balara Congo faut pas na biso ba liboso ya ba mibale o ba moni ke bazana ba nchika bien ba koti ba ngoko koto ba tanga ka ba nchiko ba ya ko maka ba président ba ministre voilà combien de petits présidents de la République ou bazana ko na cité intelligent na mutu. Mais moi, continuer Tchikezate pour la Nini, université déjà inscription $500. Syllabus $25. Tata na bango bate kufa. Mama salara bilanga. On a très d'ailleurs. Sidérgie de Maluku daya. Busco bana wana siko moyeba continuer ba Tchikezate ba sali ba place ba cabine téléphonique. Basali ba place mo gete kaka ba whisky ba DJ ba ni concert c'est sur kaka na 6e secondaire ba tout mo ko suba yena cité soit disant ba pasteur te mais basala kaka ba bar. Est-ce que c'est normal payer marché ndengwala? Donc nous devons commencer yako kanga l'église. So moni gouvernement zo kangela biso l'église te. Bazo profiter ne be roi na ba mère na biso ba sœur na biso bazo kende na l'église bango ba bomi ba boulot na biso to salani to kelo kaka. Moi c'est sambela mingi na mobali ne simbarati. Masambela trop. Parce que si a comment ozo biloko pas pasteur. Moi banga le sou mobali ne zate. Mais ces gens-là, je vous dis, terminer na roloba. Ce sont des bazars animés dans l'esprit sexualité, mon ces gens-là. Voilà. C'est ça le terme. Tous ces gens-là qu'on appelle les pasteurs, ce sont des impédiques. Alors, ce qu'ils ont marché, na batu ya nengwa na mokili, bato pia bato ba métier te, bato formé car toujours répentez-vous que soit que de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais ce qui père moi mon là où tu sois baptisé dans 99 ans. Et ça on dit que au faire fermir mutu, au kanga ya ka epanabino. Epanayo, voilà. Bato bazo créer emploi. Bazali bato bato sala ki emploi ezala na Congo bazali mais baza moke emploi bana ba créer bendier ba libanais ba pakistanais. Pourquoi? Parce que vous avez abandonné vos postes de postes de commerce, vos postes de boulangerie, bolinga bino nyoso bokende na politique. Politique en tant que vous ne rose à la mutu ya peuple, au commun mutu ya mutu. Oh, yo ministre vous rose à la mutu ya mutu. Comme moi je suis sénateur, je suis de la FCC. Oh, comme moi je suis sénateur, je suis de la Union sacrée. Sacrée. Vous blaguez avec les mots sacrés. Union de
démons, une union sacrée. Ça, ce sont les démons. Avant de faire une union sacrée là où il y a les gens qui souffrent, il faut que avant tout ça, la union sacrée, peuple les autres souffrent. L'ongola va ton souffrance. Excuse. Après souffrance, on a commis bénédiction par peuple. Après, vous voyez ça, la union sacrée. Okay. Pourquoi vous mettez le mot sacré là où il y a des démons? Vous n'êtes pas des gens normaux. Vous êtes normal. Là où il y a des démons, il y a des pasteurs pudiques, il y a des abbés sorciers, il y a des donc marque et tout, il y a tout. Et ça c'est quoi une classe ou les peuples ont besoin de bénédiction. Alors malédiction. Toujours na man maman on toujours bête ma solo toujours beau s'abonner massivement beau partager et vous ça la bien. Alors man maman a raison pour laquelle peut-être on doit comprendre aux obo ya élection ezala na Congo. Papa Zoé Matoko, vraiment, papi Genaïbi, pourquoi Tikina Kionga? Et ça blague terre. Ayebi, pourquoi Tikina Kionga? Papi Genaïbi, sona bina vanda na kini kuna ba boulot, moi si bana. Amima na susu ngana zala na ngoyo lobela. Voilà. Na Tikilo Zoé Matoko. Bozana. Petit frère, si au boti na robengo petité, mais après tout vous avez petit. Il faut respect mutuel ou anéza. Bateau va dans la poto de babung ici va respect mutuel. Au moins de vous kekuna malamo et community. Comment yuzundima? Ma bémou ya mundele et la tayo. Au moins de vous commis mundélésisation. Au tiki qui congolité. Mundélésisation. Kasi ba mundélésisation yo te de voilà. Okomi mundele. Okomi pe na idée pe ke mobali abengisa ki yo na poto azwane 100 mètres yo tika na bana. Voilà. Yo kasi mindele ba protéger bana ona na butu. Pato za na poto boti na poto ba to talonete mitendo. Yo sepeli. Ndeko na bango atiki pale po yo fundie na mbila. Projet kendele yango. Tala ba 40 ya banana on dit maté ba botama na poto o kamwa na yo mo ndeni baza ko s'en sortir te pona nini bo mondeliser moto voilà na pot na kisasa wazalai ko to sa grand frère na ye vie Baudouin vie Jacques di mwana ndeni ko neti vie Don King kulutu vie Théo Lubaki ndenge nini vie Jérémie Kabwiku ndenge nini. Mais au long la kid, au beau salut nos vieux, on va nous bengue vieux. Et comme il m'a wanduka ndé. Wanduka. José Wanduka. Vieux José Wanduka, yo bengue Wanduka. Kende ko? Ako vieux wana. Si vous avez mon yo vieux mon neti jololo, ako bengue man maman ndenge ni. Voilà. Pour le qui potu kasi. Au beau salut balamo origine, yo so perdre déjà pouvoir ça que yo yeba. OK. André ndenge ni. Tu vas nous coopérer na binoté. Na kini ya bengo André. Ozo que mbalamo yé pas comme beba siko na ndenga ki mundele. Voilà. Ndepe moi sino kaka comme beba na ndenga ki mundele ba pese ba orre moko boye neti azali kola mobali sanga boye ba boboti pouvoir ezalaka na tata l'africanisme yo ondimi mobali azala pembeni note pona bakanda na buzoba tala ba divorce bozo konta bana na bazo kende wana. Matungulu la poiron te bazolia cerveau na kibokoko na biso. OK. Soki tozongi na Congo. Bato bazo bebisa biso kibokoko na biso ba pasta. Ba pasta. Voilà. Alors si j'ai d'élection, bah d'élection à la tête. Pourquoi tu limites l'élection à la? Parce que budget à élection et ça budget mon co et coco aider biso ba entreprise sous se fonctionner. Pays na biso toza na pays te que to bimisa sous ba carte électeur, c'est honteux. Notre président a le droit de nous faire des cartes d'identité avant de quitter les pouvoirs. Le président Chilombo a un président il y a éternité. Voilà.
toza président moko eza ke babiloko ebele oyo toperdre oyo Joseph Kabila kokaki kosala te na babochab na bamovasakana, ce sont des professeurs tous ces gens-là. Voilà. Pourquoi orienter qui président que les gens ont le droit de prendre une carte d'identité? Frontières ezalate entre Kasai na Mujimai na Bandundu na nini ba Congo, donc tozala ini totika Congo na 9 provinces, mais ba viona ba Bochab ba viona ba Movasakana Babana Zarias azalaki ministre centralisation ba prépare décentralisation, donc va préparer qui déjà que non Congo photo tchango ba province belé 26 provinces mukolo to kabulango 24 provinces. OK, Congo est à proclamer que Kabwana ce que Kabwani bankulu ba ofashe bisimbi bya toto bisimbi bya mvita bisimbi bya maza bisimbi bya tia bisimbi ya mabele ya mopepe ya moto ya mai bakotomboka bino bozozwila Congo neti bokoko nango eza franc-maçonnerie, prima curia, rosicrucien, incankar, hindouisme, vaudouisme. Non, l'église ou les okosa bino. Pourtant, pour le monde intellectualisme, quand vous êtes déjà inculqué des esprits de mal de vos sectes là, vous voyez, ce que vous avez fâché. Voilà. Bako fâché parce que bino mo éviter que bako fâché pour boza ba mindele ndombe. Yango nga objectif nanga nazo lingala longo la président na biso chrétien. Félix pas longo chrétien. Président de la République, il faut osa président pour na ba chrétien té. Osa président pour na ba congolais. Et puis bateau bazo modiri yo pays na yo. Eza batu ya bango mbala ba pesa yo ba batem bata l'église wana. Ba chai maboko. O bachao maboko ba pasta wana makambu bazo sala tata vangi ntoto yezulu azo sepela na moté. Son Excellence président de la République Tshilombo Tshisekedi oza grand frère nanga ya kisasa longola pays na berero yo ozana na temps ya kolongola pays na berero kanga l'église na korene kanga makia satani ni to monaki o akitaki ke o non bo komi va siko banana pour église va donc fonctionner kanga vraiment l'église même ya yo ya Philadelphie wana kanga ngo o comprendre grandeur ya tata mokili ya corona c'est ndinga ko faire marcher na cerveau kaka mututé, vous avez pas de conseillers. Ce sont des mauvais, des Judas Iscariotes. Les leçons batu ba Yini Kabila, Joseph Kabila. Et ça pour entourage na ye. Les leçons ngana Yina Joseph Kabila. Et ça pour entourage na ye. Voilà. Bobimi si garçon batu na mauvaise réputation. OK, bino il fallait orienter. Bon, on sait que non, on a tatou à Kendaki O. A Bebsaki va salaire à enseignant, voilà. A Bebsaki va salaire à soldat, a Bebsaki va salaire à magistrat, a Bebsaki va salaire à bateau médecin. Il y a un peu de pays boy. Ok, so ito bongisa ki ba société na biso ba misala nyoso ya laki bien to bongisi ba salaire to lingaki olinga on va on a pouvoir voilà mais 18 ans on a azubiso asali biso rien mais si ko Félix na 3 ans oh alors ça l'affaire pourquoi ça l'affaire fa yo kabiso ngai makamususu nakokolo bilango boyete photos à la biso de la fara na président la posa mbongo wala teza ba papier wa mindele pe fo kabela nga posa ya na ba na ki kongo balobi vana ko lutila ya ko kincho
bon so apesio ay kangyo munoko kokanga munoko na sasa est-ce que makambo ngana zo lever ça contre ye eza bolamu na ye a comprendre que garçon dans la posa na ko marwa na Congo lobi na tongo to la muki saki fufu 22000 beta calcul $11 voilà feti umela na yo que on a dit biso moto colère koute bakisami sanke yo yeba nani angazo conseiller président de la république lelo bimana na tukutuku to lelo pusaka asomba parc moko ya Gaillard ndenge Michael Jackson somba soki 10 hectares so combien osala makambo no tout na kati kuna pourquoi ba conseiller no bazolinga kaka bato mukili ba monango ba filmango ba tiango na ba Facebook bata bakanda neti biso to bomba makambo te to yebisa kayo po ebimiri banda pourquoi ba conseiller za ba biso oyo na kutai na grand frère vieux vandana monde ezana histoire ngo ngara mwana chango vie ozwaki carte électeur na chango voilà na le 10 numéro 34 et papa kwedi oyaki ko s'enrôler na bonsomme obi ke ezola que déjà signe à bénédiction pour njili mtezo yamba bato to ezo yamba na ba mort chango obi ke bato to ya danser bakundi ba ona chango oui est-ce que yebi yango bato tout ya Congo na bino bakundi ba ona chango un an premier Tshisekedi grand prêtre des prêtres na chango papa wem chango tabulei man vous comprendre valeur chango te faut bimisa président et bimisi soi-disant mutu a diembela kaka na identité bana chango a s'enrôler na chango azui adresse ya ludisi et papa kwedi abimi mwana changu pa abimi président Félix Tshisekedi Tshilombo mwana limete mais siko changu mukoleke bimisa ma président ya mwana changu zatende Martin Fayulu akosa ke mwana changu te akosa pane wa boulangerie nini ezana changu oete kila bata changu lipa 100 francs soka lingi changu yezo yokazo lo basus ça doit qui bala ça doit qui balara lo ba voilà comme ça toujours na man mamona ndete zo beta masolo toujours man mamona bato bele ba benga na tolo de la vie surtout ba konza mboka ba osepela ndenge ozoloba parce que ba yebi ki nazolo ba vérité oh ezaki mais il y a des généraux qui souffrent il y a des médecins qui ont vraiment besoin regretter mazana volonté ko sala il y a des enseignants qui ont vraiment boy nous comprendre mais un enseignant vraiment ce honorable boza 500 na parlement ba sénateur baza combien ba provinciaux baza combien so ba kati ba mata ata 4000 na ba seti shaba na ba toka tout ça na salaire ya ba tuana équipe politique ya ba honorable député national ba kiti na salaire ata ba et pas ba senia ya école primaire na ba EPI ba kamati ba salaire ba ya ba ministre provincial na ba député provincial national ba pesa on ba premier ba professeur ba premier CO voilà ba kamati ba salaire ba sénateur ba pesa on ba professeur à université na ba docteur na ba magistrat allez bo kamati siko ba salaire vraiment oyo ba garde corps ya président bazwaka bo kokisi on ba soda nyonso na yebi tout tout comprendre voilà ce que tu sur la Félix voilà vie komaka vie obimarwa omona malobi na tongo na bata ba veste na ba magistrat ba komo yembelo nde baba ndo yembela mobutu po père moko boya tangisa kavanda kana na bumbu kuna ayaka pieti ne kolo wana ngiringiri amoni make le 30 vraiment $7,000 président il y a des enseignants oyo ba enseignants qui yo ba misu ba kufate bazo souffrir na ba galère moko enseignant ndimia ke nduvanda na place ba koka maza koka te un enseignant mais senzangata
nabi papa ozosala nini awa otena ovande pa mwana nga mwasi abala mobali yango koka mwana mwasi koka mais pere aza na place akokende te ti bomona baseigneur bakomovanda na baklasse ya bachike bino bozola kofaire passer biso kaka distraction on va préparer neti garçon nani safu na bato wana na bato na bino bakalombo wana bazo non to préparer 2023 il faut ozo obliger président de la république il faut Kabila bomande ko obliger ndenge wana on ni bosakana na président de la république biso ngana zoloba yo dusu zoloba Félix akoki kolongwa jamais bana poto tata na bango makamba lukaki mwana le fois c'est sango. OK. Le pays doit être orienté. Allez, mission na bango yango ala na ne kokisa mité. Allez, beaucoup mi ko diaboliser biso, wazo nyokola biso, wazo sala biso bote. Mutata zo nyokola bino mission yelaki. Fako kisango. Nous n'avons pas de carte d'identité. Passeport boloba qui soki ça $20 et ça n'aura $200. Plus la démarche. Plus la démarche. Mais bozo koka koyoki la peuple na bino mawate parce que vous avez l'esprit de Jésus-Christ là oyo existate azala pété. Allez, bo sangani équipe moko boye bo benda na bino malédiction nzamba zotala mayo na ndako ozana $50 millions. Peuple moko boye zozanga cercueil ezozanga corbillard ezozanga ba médecin ba traiter bango ba seigneur ba souffrir allez tozolela ba petit moko ba yena ba couper na bango bo bimisi budget ya mbongo bo tie wana o léopard ngendo beta mondial to bimisi 59 millions. Et puis batango bakozwa bambongo ngo kaka ba oyo bazala kaka wana yo kati ba pecho balati ba couper na ba leki ba enseignant na ba tête. Mais si tu vas compter ma chiquite, tu es professionnel, la bino là, il y a pas pote, mingi va compter ma chiquite. Mais tel n'est pas au plus bon balar pour Dieu des ballons. Dieu des ballons. Bon, il y a des tina, il y a ballon là. Sur les anara mutua nani. Sur ba wele la mutua nani entre anglais na ba italien na ba romain. Les anara mutua mutu. Tu rebêtes une mission jour nous kanga question là parce que mboka oyo soki batuneti biso tozoloba boyoka te tokobandoloba ti tata opemisa molimo na biso voilà. Nous sommes obligés na étape oyo toyebi ke basali ya nzambe bango wana nzambe mutayoke na bango po bakitsa message pas chef de l'état pas ba peuple bazola que biso ke ba ce sont des obsédés sexuels automatiquement sans exception toutes les églises de la République démocratique du Congo doivent être fermées. Voilà. Man mamona tuzana yawana obi masa na biso mo bolimbisi azalaka mwana basango awa ba père groupe ba père Cody ba père Gérald masa na azalaka ma enfant intime ya basango bon encadré basango bi ke bazonga na bango lelo ko comme appelle ba 50 ans ba 52 ans oki ti lelo azalaka PD do basango wana ti babandako linge wana dosi ba banda ko popula petit master na biso na to ba âge mo ti le loi tika la PD Jérôme alors na abotati abo aza PD na to biso aza PD mais a wuti na base ya basango de ba jeune belé ba procha basango ba comment na bango ba vewe siko to banda oye ba nous étions des ignorants dans l'ignorance bazo salo makambo wana. C'est le christianisme. Voilà. Sikoyo ba branche na bango eza sikoyo ba église de réveil banini. Bango lisu baza danger nango. Bango siko bazo kipete bazo salon na basi ya mabala na bana mike. Donc comment moi si bazo bénir moi na église et le gars moi na ya pasteur et puis peut-être moi na bombo ya pasteur. Donc nzambe aza ya kotomboka na niveau moko président de la république mboko zo diriger soki kotisi opeka na buzoba na toza na buzoba la mibimisa
parce que ekezala yo moto ya liboso bakotuna ntango ozwaki baton wana ya pouvoir odirige bapeuple na ngai opekisaki makambo nga nalingaka te bayesu mpa Kabila yo osalaki no kaka 3 ans me totali kaka oza na basasina na banini leka nano kuna bakesko pa Joseph Kabila babandi kotuna ye yo lolendo banda olakisa na mokili koyeba ite oyawa balakisi omoni bapapie otiki bapapie babatia bilonga mindele yango yo gardaki yango ebelebele bo yo kalisi ntango defa watiki biloko ya marke wana bakabila baotika biloko ya marke Mobutu atika biloko ni ezosila nango te zanga Mobutu ye wana zoya kowelela baterrain na ntsele na lar bakenda nango koya kowela baterrain ntsele wala aba ndoteka ba mesure na bapa bozo sakana boyebi te vous êtes dans l'ignorance ya mundele ala tibino veste atio cravate beaucoup de français. Non, le président n'a pas le droit de parler le français. Na yo qui était roi président Ukraine na ba guerre roi so ici à l'objet anglais. Yo so yo gam jamais. Ka langue là-bas. Président Azamuluba. Il faut alobakatiloba. Il partout au tamboula na monde. Tant vous le français, vous êtes dans le système. Le baratilo baba le quand interprète na bango voilà là ta face au kufa pona bisopo so là ti face au kufa pona makamba buzoba ya ba jalousie mo ba failu ba kabila ba bemba banani wana kufino kana kingele bungi na momo bazoluka liwana yo ngana no baki oya oye so iba prophète haleluya wala ndazo bete na motolo ngala lo baki président mo ya pe aye nzambe na kasalaka ayo est-ce que ngala lo biango nazo kumisa nzambe na kimbangu na kumisa na makamni diye mutazala kazala voilà il faut bomber la biso biso que kufite vous êtes aussi glad dedans voilà Ozana kata système. So bombiango te vie. Voilà le problème spirituel. Bazo ko dénigrer valeur na yo na miso nzambe parce qu'ils sont en train de commettre des adultères na ba femme d'autrui. Man maman na lobaki logo moko basi ya poto mingi bazoya na kin bazo bebisa ba jeune. Mais tout le temps na ba commentaire voire même ba appel. Ma maman mo bazo benga biso po ba ofinga yo man maman na balobi ke diamba ndi mtezo lobiso biloko wana. Et pourquoi est touché Karabang? Et puis même dans les commentaires, na tout le la vie des années monsieur tout ça qui nous a fini le diamba mtezo lobiso biso. Obani ponam. Muto ayo karapasi. Na secret o babimisi. C'est gaza na katia mabe wana. Na mona ba komba maman ngoza inutile na tanga ba kombo na bango. Nga jamais na ko manquer maman Africa. Laza neti batu na bango wana te bolibo changa neti na manquer ba maman Africa. Majorité batu batindela ngambongo na poto na vivre na ona bisasa. Eza bana basi. Est-ce que nature na Africa nature ko manquer maman Africa? Am Rastaman. Na lobby pourquoi bolinganga ka so ina zo finga na zo loba mabe ya gouvernement so ina zo loba mabe ya l'église ndenge mboka zo tambola bientôt linga na toucher point mo o ngana monike salami o linganga te pourquoi c'est que yom to yaka mode ndenge wana to boy ko tanga ka komba kombo na bino ba so mi balé pour milliers na bino ba comprendre que bozala na sida bonda otika ngona kini et puis o yaka kini papa ngasa bien informé na ba bureau partout kombo no déjà sina tunaki ozala no land o yaka kini pamba donc yonde mutoza maladi wana ma yango siliki pozo ko baby ça tanga la zolo bakeza na bana basi misusu eza yote voilà bazali auti poto aye azolinga mibali ndenge ba garçon ba uta rapoto balinga kabasi ye moko azolinga et puis soupçonne pe bimi a serro na bimaki na intel serro Nicolo bazana jo auta matadi wana bazola na kota nkingo wana jo mo pe matadi wana ndira za la kana ba chance ba mumia marque mais sanga ba mumia ngo ayaki na système bon à cette petite n'a parlé mon mien zonga mikili mais moi si na kisa ça va bota basala ki ba test et tout ba que découvrir moi ces sida Jola vani tu comprends la tête soki to y place mon na yeto zone aller atia kaka yemo mais
okoma ochaba odiaka monte tia lobela biso vérité na Nicolas Costa ayebisa biso abia man petit tuma utani kili abomanga alimaka mandengo wana balobango te na poto mibali oyo balavaka bien baza balactacide bawomba na bino soki nini yombia badetole banini eza kuna alave na baignoire vraiment yozosakana na mwana poto ale yo momi ya poto oyo kosukutela na biso bato tolavaka na bakantine na kikozi te ozala quelque chose tikoloba bapampa vala di mwana kini na mwana poto baza différent man lobanga na njili awa bango mo ba jeune misusu balingana bango bongisa ba mapango na bango te préférer akomela no berish to bete pardon s'il vous plaît to bete no mo lisolo mo mena ngana tuno na émission bon ngata on ya kanjili awa na mona ka penza par rapport ya lisolo na ke la bana njili ndi na mona kanjili et correspondara te bolimbi sara na mona pena njili moi bien te par rapport ya kombo njili sala ba mapango mingi za awa ezaka bongo non clôturé banzela kitoko to mona banda oka ya kala mais bana njito ba mikumi sarana bilamba balata ko mom to lata wala silamba moko oh ya $2500 siko pourquoi arrivera bon contradiction ana oso melamba cher makasi mais pas na bino moko mystique omoni komi na Kasavu toboyite njili bamapango na biso awa mingi eza neti ozomona kaka neti ndenge wana baza na bato na poto voilà ebele eza mpe na bagarso misusu ya njili atinda bakar na mbongo clôture lopango na ya toilette balia sere moko ngali fona bandokende chini bopesaka yanga tala namuta poto alembi bozalaka ndenge wana bozanga bawese bozanga baclôture na ndofandaka no te tokondanaka nanu te nayebi komoni yango poto otambola no na njili omoni tokondanaka te man baparise ebele bafasha omoni ngande na oloba no boye nasombelaka bato bamapangu sombelaka bato baterrain nazwi mpe mikanda natongi mpe ndako nazongisili mpe motu mikanda na ye mabongo na ye me bandeko na ye bazali pourquoi bapesinga confiance po bamoni ke ntango nasalaki ya Benjamin esimbaki nasali ya Jason Tiaka esimbi nasali ya Papa Kadima esimbi nasali ya Kanzo Kalonji esimbi nasali ya Koko Seruti esimbi nasali ya Koko Bakemba esimbi nasali ya Vena Nzamale Konzo esimbi nasali ya Steve Pena Yangala esimbi bango pe ba témoigner ba massa na bango bazana circuit na bango bazoloba alukile so mamona voilà mamona na teremo kuna fona bando tonga betela ba brique bani amuni peke makamwane sali ya oyebisa muninga te mais na famille na ye moko nano ba bebisi azasu na confiance ata ya mwana bakanga malupango na banga sa ila rien photo ye ba ozo sa confiance na bana poto après pourquoi bana njili basomba bilamba cher voilà surtout yango parce que tout tchaka bana njili te bate bele bareniaka na poto kuna ya bafirenze bana kimbantseke po tomitiaka ka njili mais bana kimbantseke ba première bato oyo vuma baza vuma ke sali ba vient na tu ya kimba voilà eza histoire vraie tant que tu ebaki makamba bangando ban crocodile banini eza bana kimbantseke ba good father bana kimbantseke na balabala matondo eza tene pona za njilwa na lo bagenjili muteza le premier te kimbantseke muteza le premier bango tele machu yango na benga batu suba yuma bango tele masiko ba mona ke aso toto bisanete bana kimbantseke neti toza ko mikitisa tola ta image ya njili complet ok ba salaire ba kamela njili mu pepe mais c'est totali ba vient na ba samarmaton bana kimbantseka danser ba moto moto nyankosha moto nyo dukure ba vie dukure ba americano bana kimbantseka ba kiampila ba bona kiampila ba Yves Makambu ozolana ba Socrate Mayinga bana kimbantseka ce que bana njili peut-être ba yako sutuka bango pe fonga no moni sa forme et comme qui net guerre voilà mais tisuka nango te ko sala ngo ke zala tiango mais Kasavu wana zo mona Kasavu ba meuble belo zo mona kuna ya bana njili
ba Simplice Aundu bana mapango kuna ba ona ba Narcisse Beyoko ba viena nga Fracas voilà ba Yves Makambu ba Jackie Sono bana njile bele ba Neves ba itunga na baona Kasavu ba tunga na baona Kasavu ba immeuble ono mona na ba Inja ba kanda ba kuta ba Inde 3 muko izona ya kano ya Simplice Aundu voilà mais mutaye ko battre record ezaka Emamila il vraiment nyatiango mana gombela bango kuna na ya 5 niveau moi na Mukongo et ça dit bien il faut encourager mutu et ça dit bien mais moi na njili yango balobi ko tongeza ka teke faut tongana para bino so ba bebisa mutaso mane na bandara ko mako tongana ne tous ces boys OK tongana ye base bele bazo tongana bango ba c'est la réalité ça la na bongo pona bongo nde yango réalité ça que ba famille na biso ba mona eka net bande ko na biso ba banda ko lokota mbongo kuna e bonga mona famille na biso si bien ya poto ya o le kasu muntu ayo sala effort ba frère na iba kende poto bobo na bino toboya te misuku ba koma bazonga misuku pe ba mbongo ngala lia si bien ya poto ya frère na ngana poani billet ya Aeroflot billet ya Lufthansa billet ya Itea billet ya Taga na Angola boy no poto ndiko boya te berero zomona neti mutu wana zo lokota mbongo voilà atindi bino 5 car erimo sala clôture bosalité boseli be ya akita na avion ya akiti na avion bozo bateka ko tourna voilà bon ça zablé ya bodwaye ya bodwaye ya bodwa kiti na aéroport azotala njina wala oh petit na ngai to vient na po ya bodwa za mokolo voilà mais azotala famille ye o ye kokuta na ba petite sœur na ye na ba petit frère na ye les bateaux la tindela bango de ias ndeni ba 4 kombi na mbongo na maboko ya badwani banini babongisa lupango ndeni bazawe mon frère je te dis la vérité muta poto abandi kolela na aéroport atuna bo me poni ba santé na bineza boy voilà babeote bisoka kini ka boy mais ate kutu kina ngo boy oh nani oh Johnny opera legite oh Johnny oh mutala ndanga yo ngamba sapera legite donc tellement yo mo bebisa biloko batindela bino organizango okomokeluka pendant des années ya pas préparé ya voilà na kacha kara izalaka nango ata musupe ba conjecture mboka bozo ya Adranjil quartier neuf bon ba kota na avenue Tamusi aso ya avenue Moya na kana ba jazo tuna wapi chez biso oh mais c'est un faux qu'on a le bas bokata pour bosser la parler mon roi bosser net magasin pour se voir mer oh tobet sara ba brique Jean côté avant il y a donc comprendre mère pas bimé moi na nga ba yamba ni bodo mais mère atala lui maman biloko tout la tinda bani atali décar mo we vanda na ba brique babi masengole sangrier bon mon na ma kambu grand prêtre de sangrier moi na poto elle là oh perds-moi la ngambo la venila ya lobité vie oh les la nini ko problème ni abi position na kokuta bango yete de ias 3 kombi seri ba combien banda ko yawa na 7000 ezalaka ba 7000 francs ba seri ba francs français histoire vraie tout metani jo ala neti malaria quoi so comprendre na ko laver wapi mutu badala teki peignoir to comprendre te na ko sokola wapi alenta na tinda makambo wana nyonso envoûtement soit fait d'argent soit fait de pouvoir na kata famille nga yanga ngam na ko diriger ngate na ko diriger wana musubo diriger to otala la d'autres bana bilo souite ya za la pour la détruire voilà mais ça ka yeba mutu wana passe ya mona ki boye bien hauteur ali mutu wana zu chance azongi poto so na kana mo ezande na kana nga ezaki grand frère atindelenga mbongo na kende poto na zu mbongo na wana o débris na voilà il est là na débris na tout est proclamé yana ba tout faut ba kende ba poto na ba 70 ans père ba Jacques de moi na kenda poto na âge tanti ndo na mère ba viena nga jore mambo sali viena nga jore mambo na mama aligi
akende poto na ba 80 ans mutu nous a comme qu'on a comment déclarer Nzizi Sakidi Nzizi obi Nzizi Malili il faut quoi mputu kizolo mputu kizolo ya mputu bazongi sa ya zonga na abi na uto mona bango na solo na zongi na nga ba mère belé ya ba quartier na so bazoke ba mama matomina baki ba poto na kimokolo mama Luemba ba eko zoye na mwana ne Aimé Luemba ba sinev ma Richard Aye mama na memona poto na mona bakoko aboyi Guy Luemba ye na memona poto te aboyi nani Aimé Luemba zoye mama na memona Londres mona bakoko tenga no kele ba poto na te mero ati azongi simolimo panzamba kenda poto aboya bazar pe na petit frère na mo Joël Luemba yuti mama poto ko yele mama poto na bino wana te. Et puis bah un jour biso to komina on ba bonga mo pe ya ba poto le ba muneti ngalo bana ndo beta ndule na beti ndule na zongi na ona ke ne poto na ba ndo ka bukanda na sala na ba ajo yo ma na zo rêver voilà alors man maman na to komina suka na ibite yo linga ko remercier ba tuté to ko suksa na liloba te ezana be mission il faut te remercier ba ezana mission mususugi va peleki te remercier ba tuté OK il y a lelo faut ko remercier il y a lelo faut ko remercier voilà na remercier na liboso mfumuki mbangu ndenge azongisi président de la république na mboka oyo na makasi nyonso voilà maman na bango maman Marthe bosa l'effort bato baza na contact na maman Marthe ba yebisa bola kisaka yebe mission nanga parfois yemta kutsa na président de la république nazana makamba yebisa président de la république na yebike bato wana nyonso baza pembe na président ba yebike muto ya ye so ba kutani kaka na yayo biso na suba bulo ke si président za na conseiller conseil, au conseil spirituel du conseil soif d'argent président faut la prida aux la tribune yo ezana kati ya République démocratique du Congo voilà seria bino na fayulo omona ki batabando no misuba komotake baluba bato ya ba innocent bato mingi baza pembe no bazomoni soteke na ba cité tozana ba famille baluba bazana bango ba innocent et communauté o baluba bazonyo ko la biso sani passion yo kabila yo komoni sabiso pour le Félix ça doit pouvoir na 3 ans bolobake yé mutazoni yo ko la biso congolais oza wapi toujours ko pesa président chance te maboko te tozala n'esprit moko ya bangele bungi te président na biso fatia moi dictature na pays yo hein comment général Kasonga pekisi eloko et continuer général il y a République il y a ville de Kinshasa arabique et d'église et Gogo Sala Makate et continuer parce que les soldats sont mal payés soldats ont 4h du matin de tambour na balabala kanga ba pasteur ba beta ba maboko tongo dérange ba to ba pongi ana tawana te pas un officier oza 165 000 francs congolais est-ce que wana meza ko sakana na soldat ya mboka na ngai tondeni un officier supérieur à 165 000 francs congolais. Bozana pour ça ba soda, botala ba soda na bisonde ba komba ba mendiant. Hein? Un soldat de la République démocratique du Congo là où on coule des diamants, des miel, des coltons, des cuivres, des zinc, des uranium, de manganèse, de l'or, tout nabasi kutu susu. Tala soda, ndenga zo souffrir. Tala enseignant, ndenga zo souffrir. Tala infirmière, voilà. Oh bah yamba biso yaba première soin. C'est pour cela mon premier président mon été ndena beli bosona kepa ba mindelete. Infirmière na no yabiso na noana. Bazana ba salaire bien te. Sona bandi na bango tongo la boswa. Na ba sere na la malaria te. Bango nya. Mais maintenant, arrangez maintenant votre pays. Tout le monde a tout le monde c'est lui mon hôpital mon ya Gaïa. Et puis boulot qui est chaud. Et qui est chaud hôpital Sydney. Yo mon président do ya wala la sirvette. Ba place vous de gros tambola là ba moto ya voilà. Ba mon président le moi ya hôpital mo Gaïa ba tonga. Na moto tous à la fière à ce tonga la biso playa na moto mais yo to tonga rien au table la moto mais ba ta content de table ba na balance pierre quand
colère ezali botika président kodistraire président de la république butu ekotana kaka objectif ya tata nzamba mpungutu leno pour la réalisation ya Congo to écarter ba makambo nyonso il faut que le président doit être toujours béni na kati ya mabe. Si toujours maudire président yamo toujours salaka maudit to changer langage na biso to changer langage c'est notre chef akoyoki la biso kaka parce que bino vous comprenez que bato moko lisu bazwaka nzoto ya président asala ngo yekeko amemi onsu na banganga bavute président yazalaka pembe na président yango wana siko président nde mozala oza motu moko première chose na makambo tozomona eutaka mpa nzambe ekitaka mpa baprophète na biso soit déjà baprophète soki otiki bango kaka baedaka biso soit déjà bazosambela bapeti wana mike wana bravo vie nanga Koffi Olomide mopao songa mbeli vie makambo loba otalaka nga yango loba obi ke vie oloba ke mai kalamba aza pire petit nanga pale natala émission wana pire petit nanga masolo ya pale kutu te ya masolo nini vie mbiye pire petit na yo après oloba lisusu bato wana oyo bayesi bango so bakoti lola nga nde na otikana eza para confiance à maïli ayebi pourquoi le bande to ayebi bizaleli ya bato wana azoloba ngo na ba parabole po bango côté na bango wana baza danser na kofundana na ba parquet ngapi na loba mabe na bango bafundana na parquet jour wana na yemo procureur oloba mutu aza na avocat mais Makamba Lobi a la raison, mais comme si on a dit qu'il y a $20 000 à Kendega place au Tchakabatu, tu retales, allez, yo mokotan ozo keina nanda pour moi on a liboso akufi. Toi. Na butu ba biso moni mutu wana kangaki ato libéré de suba odi. Lamuki momino to. Bato bazo batelanga bato bazo tindanga ya koloba makambo baza bato mokili ote bisimbi bien vita bien finda bien toto munu mwana ne ntsaku ne vunda dia vunda sala vunda ancêtre na biso corne bakunda na Vatican azalaki guerrier je suis un mata de ngidinga nana crainte président ya le public ya biso koza chrétien so kanga l'église te nzamba ko juger yo na mabe oyo bazosala na kati ya mboko voilà pour so kangi bango tu otiki Philadelphie baloba ke président za muta Philadelphie na ba Philadelphie kangana to vanda jusqu'à nouvel ordre OK ordre ngo pe jusqu'à nouvel ordre ezatende ke ya 2 ans 3 ans te vanda na nuana 18 ans Kabila salaki totala so ko sala na obule na 18 ans bako ya kolongolo te yekuta ye 18 ans ale bino obundi 37 ans osala 5 ans na pouvoir ya makamuni to yebi makambo ko sala nginda na ome ede biso voilà ba petit na yo ya génération na OK man mamona to clôturer bambote na pesi mbote ne Steve Pena yangala na pesi mbote na master nanga Jinto ya Maître Ngoma Solubaka na pesi mbote na ba master nanga na London Malela de London Koko Bakemba na pesi mbote na Ladi Miyembi na pesi mbote na Selezino batela bana bien bana bazokola. Instruisez vos enfants selon la parole de Jah Rastafari. Na pesi mbote na ba master nanga na zanga opesa mbote depuis ba master mo pe na pesa ba mbote batindela la boy kaka ari mais tele va to kola place boko do ba komola mo ya kaka ba tu sais boues aya ona kina moninga na day atenga ka musapito ko monana amonana peteti na yoka zonga na poto voilà parapolo confirmer yo di chiffres zanga wati na pesi mbote na Koko Bera bakoko misuna staff na la Pointe Noire et staff Mofar staff man mamona eza blague te boza premier staff na Afrique bosali man mamona fan club na Pointe Noire staff Mofar ingénieur donc na mémoriser ka ba kombo na bino bo regretter na ngote et que pesa makaka
bon napesi mbote na masa nanga Nicolas Coste vraiment bozwa pe bambote yango lelo mama Mpezo pesi mbote na mama Janine na pesi mbote na Hélène Mansanga pesi nanga mbote na Léa Moseka na pesi mbote na Ledema Pasa Arit na mère na bango na pesi mbote na balianga ndo tout Bile Koki pembeni ya Papi Gen masolo wana lobaki ekoma donc bambote eza na bato ebele bamission eza ebele tokontinue kopesa kaka bambote voilà napesi mbote lisusu na bavie na ngai oyo bayebi ekole lilanga bayebi message au age nini na bandelaki yango vie na nga Jacques Dimwana Aïde Shungu vie na nga marketing vie na nga Gushi Kimbondo vie na nga Gordon ile vie na nga Davoli Kiala na yoka Ginzembo ezavma bien mais lingo sala ba terme moko ezake contre le système ozo le kayoza na poto apesi mbote na master na nga Nikens bayaka kanta yalala donc bambote na bino comme la bino nde ganka ucholo baka njili bilamba bolemba ngote bolemba pete mais bolata ka bino mote boboaka pe koto mpona mane mamona azalaka toujours propre mbote na rasta nkosi mbote na rasta Kiss Dog mbote na Jasala mbote na Mambo restaurant Mambo bambisi wana toliaki na mbinza wana fo restaurant moko esala makoto mbota tro na vie na ngasha na peko bambote donc na démission siko na bando invoquer vraiment bakomba batu vie na nga jo elela ba vie na nga tout donc c'est nécessaire bambote ala po bozolanda nga pe quand même bambote fait comme voilà. Merci beaucoup. Merci Nabino Nyoso Bozaki branché partout dans le monde pour Nakolanda et Côte d'Ivoire. Konga Izoé Mato pour le sénateur à vie de la presse n'a présenté pour Nabino Negeto Solarana Man Mamona. En tout cas, pour s'abonner mingi awawa na tolo de la vie makambo. Tous a toujours donc pour soutenir pe monsieur ou ça la bien. Ndez ala toujours pour pesa papi gen maboko pour que poto makambo indara toujours. Alors tolo de la vie. Ce qui baza pour église et kangama batiana ba commentaire voilà pour ba commentaire wana ya on te permettre biso de répondre bango na ba question so boli o baza pour l'église kangama bo commenter donc kitoko vraiment tout le bela L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu